Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutani eza ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat to signa tolobake muto a trahir moninga te lelo tozali vendredi tozali 30 novembre 2018 quelques jours presque 20 jours nous séparent de la fin de la campagne électorale. Awa côté moko Fayulu akolela ke baboyi avion na ya campagne kita. Mais lelo Martin Fayulu m'a dit ako lancer campagne électorale na ye. Moïse Katumbi Tchapo na Jean-Pierre Bemba Gombo balansaki yango mokolo mwalobi pendant que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azana ba préparatif na ba contact ya kobimisa équipe de campagne na ye. Lelo bande konanga tokotala wapi tozo kende eloko moko ya makasi batu bako comprendre te po kala mingi te na kokita na ambassade ya États-Unis d'Amérique na sale la bino constat tokomonaka batu batie na ba réseaux sociaux ba image oh voilà États-Unis a longoli drapeau l'ambassade na ye drapeau ezate. Ça fait 5 jours que l'ambassade des États-Unis d'Amérique bako salate. Tokobeta masolo bande konanga. Mena katia masolo tokobeta. Nazolo baka na bino. Élection oui. Mais bande konabino bako kufa. Opération to salaki pona Kananga. Oyo to salaki pona Kasai. Pas d'élection sans les Kassai. Pas d'élection sans Kainama. Pas d'élection sans Djougou. Ce qui voyait que Makambo Kolegana Dougou Bande Konanga, lobby, il y a eu des attaques. Et Batouba Koufi, Kinshasa Tozakunate, Tozanaka campagne électorale. Banani Angoba Kovote, Tokosa l'élection, Mboka Nabiso, Nyon Sezana Maboko Nabisote. Préoccupation à Makambouane ezate. Batouba s'est lancé pour les uns. Na polémique. Bisso c'est Félix ou jamais. Pour les autres, c'est Fayulu ou jamais. Mais moi je ne vois pas Fayulu adversaire de Félix. Donc Félix adversaire de Fayulu. Ce qui te parvenir te ko changer système bande konanga et cause à la passe. Yangona ko ebisa kabino. Bao bazana mutema ya kosunga biso bakosunga biso bitumba toko bunda toke élection contre les institutions ce qui otali bisiko biso to aba candidat okomona ozo bunda na ministère à travaux publics ozo bunda na individuité ministère et à travaux publics ozo bunda na vice primature ya intérieur. Donc, bunda kana ba institution. Mais tozali ko la moussa entre-temps, la pensée de nos frères. Tolobi bande konabiso ya diaspora. Bande konabiso ya Congo mobimba. Ozakanande kona Kisasa. Bengaye. Pesa ye mwa liloba moko. Moko ko la moussa ye mutu. Parce que nous sommes dans un pays où Batubako souffrir chaque jour tozo tungisa kabino ndenge bozana poto même na campagne électorale tangu toko fanda kabo toko senga kabino te bosunga biso atana mwa t-shirt atana mwa banderole toko kate parce que tozana makoti na ngote mais tango komona fête anniversaire to sengaka classe to sengaka maladie to sengaka kobala to sengaka maternité si makoba ya kobale la biso il faut na maternité batu bosunga kaka to sengaka mais soki to lingi continuité ya likambouane to vanda calme to se déverser na polémique ya kofinga na koswana bande konanga mon cœur yangai mutema et kozala na esengo moko mukolo na komona ka Fayulu na Félix place moko
mokolo na komona ka victoire ya peuple congolais. Mais à l'ambassade des États-Unis bakangi tozo comprendre likambute tolobaki na bandeko baza libanda ke olia ko fanda ka kofinga ka batu. Paul Sapo atali sibino que Louis Michel Toba Belge balingi ba jouer rôle ba jouer lisusu balingi bazongi sabiso na état owan. Mais bon salinini, quelle est l'organisation que vous avez mis en place? Parce que tolinga to travailler en synergie. Boza libanda to doit changer ba stratégie. Oyo boko sala libanda na oyo to ko sala na kati to kende liboso. Te waneza kunate. Allez finga oyo, finga oyo, finga oyo. Vous êtes au service de qui? Ozana musala ya nani? Ngana bengo combattant ata na ndoto. Na bengo résistant ata na ndoto. Oza moyembi ya jale le lokola batu nyonso. Problème na yonde ozaka elamba moko misi pas pour fragiliser et l'unité de ceux qui se battent et décourager ceux qui sont debout pour que tochaka yoka. Bamso pe basali kombo na ndengo anate. Musala na bango soki bamoni video wa mutu bakoti babandi ko finga. Asala ta kombo ndengo wana. Kindokia kimukolo ezalaka. Même mabena ngone komisaka mutu zoba zoba. Na lobia kindokia kimukolo ezalaka. Mabena ngone komisaka mutu zoba zoba mutu azo comprendre te makambo azoloba. Mbote na bande ko tuba kola nanga à travers le monde. C'est le moment de faire bloc. Mamoumeta na Canada. Bonikuna. Marie-Hélène Moulumba. Bonikuna na Bruxelles. Maman Nicole na papa Guy. Maman Georgine ba photo na zwaki. Pe bilamba pe otindela kibiso to zwaki. Merci na bandeko tu bako sunga biso, mais bazana posa teke bakombo na bango yebana. Ngonga ngo yangoyo. Toko senga kana bao ba sepela kana biso. Bao ba encourage kabiso. Koza la sima ya mutu eza kosunga yeke akende liboso. Ezaka ya munokote ya koloba ketoza sima na yo. Bao bakoti ko assister biso. Na mwa mukeso ke ezali bakoti ko assister biso. Na lobaki banderole moko en couleur. Eza so $40. Ba mwa polo. Kozwa téléphone ko benga ndeko. Oazana komina Kisasa, oazana Barumbu, oazana Lingwala, oazana Gombe, oazana Kitambo, oazana Ngaliema, oazana Mongafula. Koyebisa ye que votez 207. Votez Ndeko Eliezer. Et kozala mala. Mbote na mama Blandine, Kleber Maleko. Boni Hans. Campagne yango yango ete. Les Suisses congolais. Toi pas ça ba moyen. Poto kobunda na institution, même déplacement, c'est compliqué. Yango na senga ki tozo ata 2 motos, il y a $1000 et ko senga batu, bakotaka na nzela parce que ba photo to ko afficher. Ezana batu bazo kanisa ke ko paso la photo ya Ndeko Eliezer. Eza kolongola Ndeko Eliezer na mitema batu. Kala mingi tebo kolanda Serge Kayembe aza pe candidat na Lukunga. Tobeta kine masolo. Posa na biso eza ya ke bato malamu baleka ya mabene belé. Mais loko na ko comprendre. Ce qui bo comprendre te ba kinoa ba mesani passe. Ba komi komona ngo normal. Lelo komona même bato lokuta na ko tunaka bato ba o bazo sekisa bino lelo
lobi bazalaki osekisa bino tala ba théâtre modèle wana bazosekisa bino ou bien bazoseka bino eza kosekisa bino te eza koseka bino ke bazoba na biso bakolanda ndenge tozokosa bango puke baya bakotatone parce qu'ils n'ont pas de discours bakoloba na peuple ni yango penga na lobi na pekisaki bino ko utiliser longi ya Tshisekedi na ngonga oyo parce que na tokundi ete lokola bo santete. Qu'est-ce que j'ai dit? Peuple congolais bande konanga omoni mutu na elongi ya Tshisekedi. L'essentiel n'est pas d'être aligné sur la liste de l'UDPS, j'insiste et je souligne. C'est d'incarner les valeurs de l'UDPS, c'est d'incarner les valeurs de Tshisekedi. Yako sala yake okotiko défendre. Nous savons ce qui se passe. Toyebi mutu akoya uluki manda na kombo UDPS na kombo Tshisekedi akeko sale lango musala mususu. Et c'est la vérité. Okoti kozwa elongi ya Fayulu tie yango. Oui, eza bien. Mais Fayulu aza disciple ya Tshisekedi, Etienne. Mutu akobo yango na bite soki azali. Fayulu c'est un disciple ya Mukulumpa. Mais tangu yo zui yango tie yango. C'est pour aboutir à quoi? Bande konangato sungana. Parce que seul, on ne sait rien faire. Toko à la limité. Mais le kongana koloba. Atako toko lukama ponomi. Atako toko lia toko mela. Toeba kena beni lubero. Patubako kufa. Et puis, et là qu'on a zali ko insister. Eza koloba ke. Bande konanga. Toto saka bande konabiso bazakuna. Olia kochuba bango mbeli na mitema. Bako résister pour na combattre la mboka oyeza la mobimba. Pour que plan machiavélique, démoniaque, et se réaliser te na mboka na biso. Mais bino pe bozali ko empoignarder bango. Même pas compassion na bango. Mais bazawa na bako kufa. Pendant les élections, quand le message passe, réclamait que pas d'élection sans Lubero. Pas d'élection sans Beni Butembo. Pas d'élection sans Kayinama. Batubako Nyokwam. Mais biso tozana katia polémique. Tangu toko meka ko conseiller zana batuba boya conseil. Mengana zolo bana bango bo bunda bo soana bo fingana bo wele la bikolo bo wele la ba leader bo wele la banani soki bo silisi bo yeto bunde limboka. Je serai là où je suis. Même seul je me battrai. Je me battrai. Atanga moko na kobunda. Ce qui est plus important, eza comment na mboka na biso mobimba eza la malam. Bambition à cause à la député, cause à la candidat président de la République, c'est pour 5 ans. Ceux qui m'ont gagné. Et après, to cause à la fière et à cause à la dans une république où Beni, Butembo, basi bakati yango ekei. Parce que le moment, Nangonga Oyo, démoralisé, fragilisé, découragé, Bikolo Oyezana Est Zaliko résister contre le plan diabolique. Maintenant Kinshasa, bazaba villageois. Balobinin. Ceux qui a lobi lingala kotengama, alongwa kuna za Rwandais. Ceux qui a lobi lingala mabe parce que il y a le baka Swahili ya za mungala te. Alongwa kuna za Ougandais. Bande konanga. Et nous acceptons ça. Il y a quand même un groupe d'individus. Oh, bakoti pe kondima bato modèle wa. Kindoki ya mukolo. Mabe nangwe komisaka mutuzoba. Voilà bande konanga. Dans la prochaine émission, toko quitter la bino l'ambassade des États-Unis. Tout ça le labino constat. Mais la question, qu'est-ce qui se cache derrière le logo?
tokozela lisungi na bino soki lisungi ezali bokoki kosunga biso tokosonga mba mwa t-shirt. John Connection, merci beaucoup. Bafiche eye lisusu ebele bien ke bazo pasola yango yango tokomi commisé sur les polos, sur les calicots en couleur avec photo $40. Yango pe commande ya moko ezalaka te. Ndekonanga Peter Tchani, je suis toujours avec toi mon frère. Polo kongana koloba na batu. Omoni ndenge tozo kende élection boy. J'ai fait une photo sans kotia eloko moko. Ce n'est pas parce que nazo banga mutu songolo pakala eza lokuta. Nazo kende kozo engagement na peuple. Batu ba mesurenga batalanga. Il ne faut pas n'engager Tshisekedi na eloko moko boy. La famille biologique de Tshisekedi. Maman Marthe, qui est notre maman, avant d'y naître, azo continuer coller la mobile na ye. Biso tozo dondwa na photo wan. Tozo dondwa nango. Soit qui va voter biso, ndeto ko défendre idéologie à Tshisekedi ou bien tozui kaka tokei. On doit faire un mariage avec le peuple. Mais c'est Tamboué, je me présente. Et je dois assumer on a kosala. Je dois me soumettre aux sanctions. Il y a peuple congolais en cas de dérapage. Je pense que ce n'est qu'avec ça de toko changer mboka. Batu boni bazalaka na UDPS. Lelo awa confusion. Bazo tia même photo ya Tshisekedi, même ceux qui ont trahi. Merci bande konanga. Lisungi na bino kozala le bienvenu. Na téléphone, ceux qui besoin de facilité contenir ba occupation, mais moi message. Na WhatsApp et kozala facile. Les moments, les temps libres, tokoti ko répondre. Merci na bino nyon surtout. Toko bunda na ba institution. Mais je sais qu'avec votre soutien, on fera mieux. Merci Mbote na bandeko Jean-Claude Muyambo, Jekoko Mulumba, Franck Ediongo Chamba, Colonel Henron, Peter Tchani, Ndekonanga Carbone, Bino Bandekonanga tout, Jeko Beya, Lekinanga Christian Bisika Bozali, Bandeko Milouze Bobo Sanate, Kalamingite, RDC Mode, chez vous. Qui sont sur le mot ça va Congolais, donc on le dit Congolais, le 9 décembre. Bon, le 9, tu as invité RDC Monde. Donc, RDC Monde à Kouya, on a Mulhouse. Donc, tu as invité Bango Kobaya, tout sur la Bango. Pour comprendre c'est quoi l'RDC Monde. RDC Monde, Banan Bakoya, pour na o Batbaya Royoka, pour Batpazana, mais tout n'est bélo, Bamitunaka. Si, tu bien si il y a staff mon RDC Monde Bakouzala Awa. En commençant par maman présidente Pauline Lumumba. Donc à Bakouzala Paix. Donc il y a présidé séance conférence. Donc voilà, donc vraiment toujours c'est un bino boye belé parce que les gens du Cambodge concernés vraiment bisognon surtout bas congolais. Donc RDC Monde Isaya yo, Isaya nga, Isaya bisognos. RDC Monde yayo yanga ya bisognos initiative ya malamu il faut tout tombola, il faut peut-être tout pousser en to benda kate mais faut tout pousser en pour RDC Monde Rosana biso balobi olobi le 9 il y a le 9 décembre donc na 15h. Le 9 décembre na 15h awa na siège ba congolais sika ba congolais ba kuta na kana na adresse ko sa adresse ko na ba ko ba Basel ba ko sika ko ba 37 rue des Abeilles. Donc 68 200 012. 37 rue des Abeilles, 68 200 beaucoup de place ba congolais ba kuta na ka Champagne na siège ya ba congolais place association je suis congolais bazalaka awa donc eza place à bungate marché za pembeni awa utunika rue des Abeilles pangi ko bakisa pona bandeko ba ya bandeko banani ka ba congolais ou bien ba boya pe
Non, tout ça pour inviter des cognos, surtout dans le Congo. Le problème, c'est que les ont un problème de Congolais, donc on a vraiment des besoins des Congolais. Donc, tous allez bêler, et puis voilà quoi. Voilà, les histoires de Congolais. Congolais, ceux qui ont zangi, c'est que pour un adulte, ils ont les Congolais, surtout la tango. Ndeko, ndenge ba otote abisolelo, to reconnaître la mérite à battre. Il faut tout reconnaître, il faut tout reconnaître Ndeko Eliezer. Tant que Misaka par initiative à Kitoko Boy, à Sali pour na yété, pour la famille na yété, mais à Sali pour na bisogno sur la Congolais. Il faut tout tomber lango. Il faut tout reconnaître maintenant bazar bomoy. Ndeko Eliezer, merci, merci, merci encore na initiative. Tous avons pour nous je suis Congolais na Milouz, bazar sima RDC Monde. Kakabo. Ne faut jamais confondre Mbongo RDC Monde na oyo nazo senga pour la campagne. Et mikolo yo boko limbisanga ya que ceux qui n'angonga oyo kotindelanga 100 francs ke kende ko pesa mutu boy. Boko limbisanga parce que le temps est très difficile. Ya kena kende ko luka mutu. Et gana zana ba makambu na lingi ko bima muyibite, ce n'est pas le moment wana na boya kango depuis kala. Bongo ya kezwa kende ko pesa mutu na linga kate parce que na ibi conséquences nango. Ce qui est kosunganga pour la campagne nanga d'accord. Mais oh ya kezwa kende ko pesa mutu boy pardon. Pardon. Merci bande konanga botika la brancher parce que za musala. Merci.